Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karatakate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi mokolo elamu na bino nyonso balanzi ya magazine Kinshasa na biso oyo ezolemba te komemela bino vraie réalité ya ville ya Kinshasa. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboke Beba? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Mais toi, tu crois que Balandi ou Anabosani? Nous y avons cru. Mais ce que je dis, c'est vrai, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. L'édition à Mokolalelo dans l'Assemblée provinciale à Congo central et outil qu'on mettre en place commission d'enquête parlementaire chargée à côté à lumière sur incident survenu dans le mois d'avril entre les forces de l'ordre et les membres du mouvement Bundu Diamayala dans Congo central. Mardi 28 avril 2020, ezalaki premier jour il y a travaux. Les membres de la commission travaillent qui na madimba moko ya territoire oyo banfrottement yango esalemaki. Selon source et l'Assemblée provinciale, la commission Yango ezali ko prévoir qu'on poursuivre l'enquête dans plusieurs endroits, notamment dans le territoire ya Songololo. Plusieurs députés provinciaux pe espèrent assister qui na enquête Yango oyo ezala qui dirigé na député provincial André Masumbu Baya. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a outil doté la police na lomoko significatif yami tuka esika pour permettre na police ya proximité et ça la musala kitoko bolanda yango na reportage oyo ezali lo ya mituka ya sika et outi na port ya Matadi na Congo central ezali déjà awa na ville province ya Kinshasa dotation ya mituka oyo na chef de l'État et ko permettre effectivité ya police de proximité pour na kobattre la population na ba bientôt biloko na bango population quinoise et sepeli ba féliciter président de la République Félix Antoine Tshisekedi béton. En tout cas, Fachi Béton, merci Pénan, merci Fachi Béton pour ce que vous faites pour le pays. Ces véhicules vont servir à sécuriser la vie de Kinshasa. La police doit faire preuve de plus de responsabilité. Elle doit considérer les encouragements du chef de l'État. Nous voyons comment dans d'autres pays la police est organisée. Cette acquisition fait notre fierté. Les Kinois invitent les hommes en uniforme à plus de responsabilités. C'est une action louable. Il s'agit de biens de l'État et doivent être au service de la population. Il s'agit d'une action palpable. Maintenant, nous attendons que la police fasse preuve de professionnalisme. Merci monsieur le chef de l'État. Mais il faut renforcer le chariot automobile de la police avec de Jeep 4x4
qui seront à même d'atteindre le coin le plus reculé de Kinshasa, où règne le phénomène Kuluna, à l'instar de la Tchang. Merci au chef de l'État qui l'a aidé l'avant. Merci vraiment à le chef de l'État du de PCB chance banini à Kende Liboso. En tout cas, merci beaucoup. J'ai dit merci au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une première pour moi depuis que je suis au monde. En tout cas, les actes ya solo, na moni plus de 26 000 tuka, na kati ya commune nga Lemba. J'ai vu plus de 26 voitures à Lemba. Malgré coronavirus, des choses sont en train de se faire. Avec Fachi, le Congo sera un paradis. C'est vraiment chance de belé to sambela pona ye. Avec le président Oyo, en tout cas, Congo est côté à la paradis. Ba voiture yango ezali doté na gyrophare na ba radio ya communication incorporée. Grâce na ingénieuse contribution ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi, Kinshasa désormais ekokoma na police moko moderne ya proximité pe ya professionnalisme oyo batu nyonso bazali kozela. Kinshasa et l'équipe partout. Fati! Makambo ezalate, le peuple d'abord. Kimia pe sécurité ezalaki au centre ya audience au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi accordaki na ancien chef de guerre ya Ituri. Bolanda commentaire ya Myriam Mankala. Likambo ya kuinstaurer kimia ya libela na province ya Ituri nde ezalaki objet entretien oyo président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki tour à tour lundi 27 dernier na cité présidentielle ya Ntsele. Na ba délégation ya ancien seigneur de guerre ya Lendu na Ema na province ya Ituri oyo ezali kokumbama respectivement na Floribert Ndjabu na Thomas Lubanga. Démarche oyo ezali initiée na chef de l'État pour na koluka ba voies et moyens pour na komema kimia pe sécurité à libela na kati ya province ya Ituri. Selon Floribert Ndjabu ya délégation ya tribu Lendu, rencontre na bango na chef de l'État ezali inscrit na cadre ya souci permanent ya président de la République garant de la nation ya koevrer davantage na ba parti oyo ezali concerné pour na kimia pe sécurité kota na Ituri. Abakisi que président de la République a confié bango na occasion oyo mission ya kosensibiliser ba compatriotes ya Ituri po ete bango nyonso baloba langage moko batala direction moko pona komema kimia na sécurité na Ituri. Floribert Ndjabu alobi bandimi mission oyo président a confié bango pona kimia na province na bango. Célestin Bozina Iribi pe azali na délégation ya tribu Lendu a précisé que message au chef de l'État à Tindeli Bango ezali clair. Province ya Ituri ezana ba potentialité ebele, donc eza normal te ba ne a province moko ba continuer ko bomana. Au lieu batia ba richesse yango na bénéfice ya population. A indiqué par ailleurs que le président de la République a remarqué déjà que ba expérimenter haine kasisi koyo ezali tango ya ko expérimenter bolingo avant ya ko exhorter batomboki batika minduki pe ba cultiver kimia po sans kimia tokoki ko prétendre na développement te. Thomas Lubanga yepe ancien chef de guerre o azalaki kokumba délégation EMA na part na ye a déclaré que province ya Ituri ezo traverser situation moko catastrophique o ezali qualifié lokola crime contre l'humanité pe génocide ezali ko préoccupé mokonzi ya mboka. Pona Thomas Lubanga, chef de l'État, a invité Bango pour na échanger sur l'ensemble de la situation sécuritaire na Ituri. Le chef de l'État azali déterminé pour na koluka ba solution na ba problème ya insécurité na Ituri. Thomas Lubanga a promettre que bako réunir ba éléments nyonso oyo ko permettre na président de la République azwa ba meilleure décision possible pour na komema kimia ya libela na province ya Ituri. Na point de presse virtuel oyo président et à l'OMS à Salisaki a lobby que pandémie oyo ya coronavirus et comme ko déranger le système de santé normaux na mokili mobimba pe évolution ya coronavirus na RDC en particulier na Nantonsiata. Pandémie oyo ya coronavirus ezo continuer ko déranger mokili mobimba ezana no musika ya kosila pe ezo continuer ko perturber ba service ya santé normaux
en particulier la vaccination vitale ya bana na ba pays les plus pauvres. Ndenge directeur ya OMS Tedros Adhanom a déclaré qu'il lundi oyo na point de presse virtuel moko a salisaki. Agence ya Nations Unies ezali préoccupé na augmentation ya nombre ya ba cas ya ba décès na Afrique, na Europe de l'Est, na Amérique, pe na quelques pays ya Asie. Toza na nzela mulai ya ko parcourir pe musala ebele ya ko sala. Ndenge Tedros Adhanom abakisaki lors ya point de presse na ye virtuel na Genève. Nouveau coronavirus oyo eutaki kobima na ville ya Wuhan na Chine centrale et infecté déjà 3 millions de personnes na mokili mobimba. Pe actuellement ezo menacé santé ya bana po et perturber ba programme na bango ya vaccination ya ba maladi mosusu. Bana bazali relativement moins exposé na coronavirus, mais bazali exposé na ba maladi mosusu oyo ezalaka prévenu na ba vaccin oyo bazwaka. Plus de 13 millions de personnes na mokili mobimba bazali touché na ba retard ya ba vaccination régulière contre ba maladies telles que polio, rougeole, choléra, fièvre jaune, pe méningite. Ndenge Tedros a poursuivaki. Pas ya vaccin contre ba maladie wana ezali signalé na plus de 21 pays pour na ba mesure oyo ba pays ebele ezui, notamment fermeture ya ba frontière na bango, interdiction ya ba vol suite ya COVID-19. Na yango ndeko mi batela po awa pe na RDC ba ka ezo continuer kaka komata. Tokomi actuellement na 491 cas confirmés, 30 décès, pe 59 personnes de babiki. Bakonzi ya mboka bazali toujours ko continuer ko bunda elongo na selili ya riposte contre coronavirus pour na ko sunga population congolaise na ko éradiquer maladie oyo. Na yango ba principe ezali esengeli to tosa yango to salela ba geste barrière oyo bakodi bazali koloba ko bima pamba te ko sokola maboko tango nyoso ko salela ba gel hydroalcoolique ko lata cache nez pona ko éviter ba contamination mususu. Kinshasa eleki partout. Na likambo etali reprise de cours na étendue de la RDC, ministère ya EPST et sali communiqué officiel oyo. Communiqué de presse. Ministère et enseignement primaire, secondaire et technique, ezali ko informer opinion nationale et internationale que date mon côté et tiami pour la réouverture prochaine ya ba école. Question wana certes ezali discuté très souvent au sein du gouvernement pe ezalaki débattu na conseil de ministres ya vendredi oyo eleki. Tripartite moko primature EPST pe comité chargé à riposte contre Covid-19 et qu'on se réunir semaine prochaine sur instruction et à président de la République pour na réexaminer éventualité à reprise ya ba cours pour na 22 millions ya ba élèves au système éducatif ya mboka na biso ezanango. Pe après réunion wanande ministère ya EPST et ko communiquer ba décision au gouvernement ya République et ko lever. Coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso Jimmy Mukendi azokoba kosika espace gratuit na mutu nyonso azala message ya sensibilisation pour na lutter contre coronavirus. Bandeko nanga ya Kinshasa, bandeko nanga ya République démocratique du Congo, boyebi que l'heure est grave, mboka na biso ezali na souci, tozali na problème o ekweli biso à travers le monde entier, likambo oyo ya coronavirus. Ndeko congolais respecter ba consigne nyonso epesami na bakondi. Ba consigne ya hygiène esengeli toye ba ndenge nini toko repousser yango parce que ezali ko sala déjà ba mort, bozali koyoka o ezali koleka na Italie. Yango na biso en tant que ba leader d'opinion, biso en tant que ba serviteur na bino auto serveur bino à travers ba média na casquette nanga ya coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso na ko annoncer bino boye. Bato nyonso tope ba autorité nyonso oyo bazali na message lié na coronavirus pour la sensibilisation, c'est-à-dire bozala une association, bozala structure, bozala individu, message na yo oyo ezali ko kende na sens ya ko sensibiliser bandeko, na sens ya ko appuyer riposte oyo tozali ko sala awa na magazine na bino KNB ekoleka gratuitement.
KNB magazine na bino Kinshasa na biso et ko continuer ko servir bino ndenge longo bani boyebi ke bolandaka biso chaque jour à partir de 18h30 na Show TV, à partir de 19h30 à PIC TV et puis à partir de 20h30 na Baraka TV. En rediffusion toyaka à partir de 10h30 na Baraka, à partir de 11h30 na Show TV et à partir de 14h na PIC. Donc message joana topé ba encouragement au boko ko encourager bandeko par rapport ya tant autres vous allez ko passer boko ko tinde la biso yango à travers numéro o eza affiché na ba écran na bino du micro ya KNB WhatsApp na biso ko za la polele pona ko yamba ba message na bino sinon ceux qui bomoni que nécessité ezali que ba équipe na biso o ezali à travers Kinshasa Mobimba e yakuna tokoya kozwa ba image wana nyonso boko sala topé ba message boko sala pona coronavirus pona lutte to pona ko informer bandeko to lekisa yango gratuitement to respecter ba consigne ba kondi et puis biso nyonso to longa coronavirus. Artiste et comédien Djike Mapinga yepe a sali message de sensibilisation toujours pour la lutte contre le coronavirus. Jambo ete. Sinde, na lobi boy. Peuple congolais. Sinde, tango bakonzi babeleli. Baleli, malade koti mboka mwa biso. Ekoti obe na Congo. Eza mingi se focaliser dans la République démocratique du Congo, précisément na Kinshasa. Baka eza mingi ezokola sekokola ndeko moni mitindo oyo bakonzi bapesi il faut koyoka mela nyonso tango bakonzi basangani bango nyonso na ba docteur mwa biso mwa mboka ministère ya santé bakoti makambo yo bakonzi makambo yo mokonzi ya biso mwa mboka o tozolandela muze Félix Tshisekedi alobi se protéger. Mi batela, o batela pe ba mizuzu, la da kashene. Tango ngai mo kontina lati, na mona yo civil, o lati te. Soki na zuyo, sinda wana bilanga mongai. Nda wana ngai na zuyo mbongo. Pona zo tala ba yebizi yo. Banjake mi batela, ngai zo batela yo so mi batela te. Soko kofi, olingi leta zo problème. Mboka zo problème. Ton père de yo. Bakonzi, mokonzi na biso za boboto alingi ko perdre yo te. Sokola maboko tango yiso. Salelaka respecter ba hygiène, ba règle hygiénique. Protéger yo moko, protéger moninga. Kozola awa. Pesa mbote awa, tuta awa, tu. Soto boy, na nungu, okutani na mapinga. Na simbi yo, pecho kozwa grenade, pum. Sinde, pona ko éviter maladie oyo, se protéger. Mi mapinga, na lobby. Asati sana. Oko na nini? Mi, nazani, fandi nde na nyumba. Po na boy ko bima libanda pour la sala ba déplacement inutile po ezoboma ebomi nani oyo ebomi yo lingi boma biso Kongo nyeso soki koti kaka na Kongo awa ebomi bato nyeso pa peye kufi. Beltesco toujours na cadre ya kosunga population a sali le Africa Joyce ozote kama partout na ville ya Kinshasa. Tango yango likamuna tango na yango oyo ezali tango ya miliki Africa Joyce miliki ya solo oyo tondi ba vitamine ekolisaka bana kitoko pe pesaka bango mayele yango miliki Africa Joyce yokelengi miliki kitoko babengi le Africa Joyce ezali miliki ya mabele ya ngombe ya solo on a français babengi le animal. Nous avons miliki oyo Africa Joyce ezali miliki ya mboka ba miliki ezala mwana muke
papa mama mokolo asinga mela miliki oyo eza na qualité ya kitoko. Totika baje totika bimela miliki Africa Joyce yango nde ebongi na bana ba jeune ba papa ba mama na ba personne ya 3e âge miliki Africa Joyce. Merci Beltexco, merci Beltexco. Nani na Kinshasa mobali soki azobi pana mwasi soki arrivé ke mwasi wana komi na zemi okomona ye awanga na ezebi boyoka ba réponse na micro ya Hervé Zaka na Myriam Mankala. Mibali ebele surtout mingi ba jeune garçon bazalaka na système ya kowanga na bazemi aussi longtemps que avivaka na mwasi wana okomona mwasi akomi na zemi tango kaka zoyebisa mobali mbala moko atiti de changer akomi kosala ignorance azotuna ye soki zemi wana eza ya nani mobali mususu kutu akoloba onga ndenge na zabo na botaka na ngate kasi KNB ekutanaki na bandeko oyo pe balobi nini esalaka mibali misusu bawanga na bazemi nde totambolaka wana toyebanaki ya tambola mabe nga na tambola malamu eza bafille misusu mobali misola zemi aza na doute ya kondima yango par rapport ya comportement to tamboli ya mwasi tu vois eza pe misuki eza pe na ba piste belé ezalaka mobali ye moko pe tant mwasi abiseke ana zemi atala boza limité moyen zwango ezate donc makambo wana eza vraiment na ba réseau belé kowanga na mwana na yo eza mabe dede makambo wana biso ba jeune tokoma wanga na bazemi po lekinga bo jeune azaboye possibilité osala ezate ana musala te asalaka te akopéraka te mwasi alaya la muki boye o papa na zemi na yo aomona kaka zemi charge zemi a préparer lettre tanine aroza na mbongo te osala makambo wana ewe poussa ba jeune miso wanga na zemi basi lelo bakoma ebike o asumbela nga pantalon o asumbela nga lipa na tongo oya bimisa nga mema nga boye o asala nga boye siko tango nga inde tibuna ebike mwasi na vivre na ala ni na nga moko te zemi so ye na ondima facilement te take nga mo pe na monaka na yokaka na monaka na ozana facilité donc na ozana facilité ke te ondima kake zemi zenga na jijango eza bien te po et on zo vivre na mutu donc il faut ko subir na conséquence nyonso ko koma to boite ke biso basi ebele ya ba fille a dépendance na mbali moko te akoma dépendre na 2 ou 3 pour azwa charge na emoko mais en réalité eza moi bien il faut que na confiance en moi donc pour la biso pe ba fille eza que il faut tambola na droite pour na ba jeune garçon encore ba il faut à la série et on vivre na mutu aye pas na approcher et adam mutazu courage ayo e biso kezim c'est qu'à considérer que eza ya yo pour ce que eza yo te on va tenter ya ko e biso ke likambo azim o eza sérieux dans so mutaye pas na lobino likambo nzima ngona e baloba mwana rabota makaye bana kaka do mama nda ye ba mukolo mwana ta bombi lelo lobi ye bana o eza important ba do ba jenga so longola na ko pesa baba si pasi wana e ro vivre na mutu aye biso likambo onzimana bandeko basi pe mibali boyoki ndenge bato balobi kasi noko na nga ata oza na moyen ya kobokola zemi te kowanga na yango te po lelo soki owangani zemi mwana pe abotami akoli eske okozala na makasi ya kotombola elongi pe otala ye ba comportement oyo eza malamu te na mukie oyo zwaka ndima makila na yo ke owangana bandeko basi kote na bino pe boye bakofanda na mobali moko po soki oza na mibali ebele okokende pa ya Jean awangani oke pa ya Thomas awangani pe pasi ekozala ya yo boyoki Kinshasa eleki partout. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La Mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau,
marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Papa, ton de komobali soki obali déjà moi si boko minda komoko et oye ko découvrir ki ayebi na ye ko lamba te okosala nini ba réponse na micro ya Hervé Zaka na Myriam Mankala. Bon, zélana comme ça. Basi ebele souvent ba jeune fille oyo bazobala mikolo yo mingi baza na problème ya kobomisa ndaku entre autres kolamba. Okomona mwana mwasi ayebi na ye kolamba te soki mobali abimi ake musala ye na simatikali kosomba biloko na malewa ateli mobali na mesa. Système oyo ezo déranger mibali surtout soki a découvrir que oyebi na yo kolamba te déjà esi bobalana. Bandeko mibali bapesi avi na bango na micro ya KNB. Kobala mwasi oyo ayebi obali na mwasi après quelques jours bien quelques mois on découvrir que non ayebi olamba te jamais okoki kolingele mbanda ou bien kolingele mwasi libanda. Eza manière moi il faut mwasi siko s'habituer na comportement mobali que non mobali nanga alingaka boye kolia boye alingaka boye. Soit il faut contacter sur ba maman sur que non comment faut-il faire pour que mobile nanga akota siko na rythme mobile. Moi sinon on erreur na yeso ayo lambate jamais na ko gezule mbanda to jamais na ko zum sifana bango parce que na ko zule mbanda na ba ko da impoli o za pe ko sur bilambate on a pas toujours une erreur donc de lingi moi si dès que écouter une erreur mo boé ça là effort o la kisaye to ba apprendre ayeba conseil na kopesa bandeko baso ayebina kolamba te ayelibala eza bon te eza vraiment digne te donc moi si tant on commence na âge oyo eza ke okomi na ntango bala il faut ozala prêt na nyonso mama faut préparer mwana na ye mwasi oka uso abali retour ezala te nabali mwasi natie na ndako me ayebi kolamba te na oki obenga na ye te mpo na yebi olamba te na kolakisa ye ndenge nini balambaka ezala madesu ezala mbika ezala fumbwa mpo nga moko mpe naza cuisinière solution mosusu nakozwa nakoprouve meme na mwasi moko boye wayebi olamba mpo ntango mosusu kolamba oyo azoyeba kolamba te lokola nazolakisa azoyeba te mbalombala ekozala ntango mosusu akosala na nko ou bien naza na diversaire moko boye esalaka ye asala bongo mpo eza na histoire moko totanga boye so ya papa nani azalaki soki bazo tatantiangu soki mwasi alambele biloko elega mungwa yabi o nga kutu na linga boye mpo na nini abandaki kosepela na mwasi me na biloko ayo ya mabe fumeka alobaki alingi yango eza bien mpo alingaka mwasi na ye ntango oza na ndako ya parent fo yekolaka nyonso na ntongo olamuki oniki basani après midi olambi nyonso baparent ntango baalakisa te important mpona lobi ya yo moko na libala na yo kesunga yo. Mwana mwasi soki aza nano epai ya baparent esengeli ayiba mayele surtout epai ya mama na ye ntango mama azolamba azobongisa ndaku ozotala pe ozopratike mpo ntango okobala okozala yo moko na ndaku na yo kasi soki olandi vi ya kotambola okoyeba makambo mingi te pe okoriske mobali azwela yo mbanda oyo aleki yo na kolamba po mabala ebele ekufa likolo ya supu. Ndeko na ngai ya mwasi yekola makusa ekosala kitoko. Kinshasa et l'équipe partout. Merci Nemino Bozalaki tellement ebele à kolanda lycée ya mokolo lelo ekomi na suka. Soki bo sepela ki na lycée ya mokolo lelo tika to pesa merci na équipe rédactionnelle mobimba ya magazine Kinshasa na biso Hervé Zaka double pour moi ozaki na sima ya caméra Nathan Siata na réalisation pe na coordination ya Jimmy Mukenzi kasi bobo sana kate ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa et l'équipe partout. Magazine, Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no